mwana mboka koti na Grand Équateur, précisément la province ya Nord Ubangi, chez Jean-Pierre Bemba Gombo. Mabe eye, pour ça la communauté internationale, batia RDC na eto, babundisa ye na Est, Ouest, Nord, na Sud. Après avoir Est, Tomonaki Ouest, Bamobondo Babimi. Après Mobondo, Tokensiko na fond Nord, Otobengi ya Grand Équateur. Kuna makambo ezoinda, seko inda. Soki tokeina Sud, bino moko bozoyeba, l'échanger, ezoleka na espace Grand Katanga. C'est que Balingi, batia biso na 4 points cardinaux, nyoso ezala na bitumba. Écoutez, tous les mafieux, il y a des démocrates, presse américaine, quand ils composaient ma question, pour ma camotani RDC, bazoye bate, bakosuka wap, côté petit second, à terminer à lobby, n'a concédé à une grande partie à ma belle nabiso. Alléluia! C'est une gestion, Mayele et Suki. Ekei ezongi Lorenzo Alléluia Mayele ekomi pe na suka Tshisekedi ebisaka bango. Je vais déboulonner le système. Il y a néocolonialisme, le système dictatorial oyo eza imposé na kati ya monde. Moi étant que Félix, je vais déboulonner bazoki yango baje. Mais lelo Tshisekedi à travers Nzambe Katinaye, a commis qu'on déboulonner le système. Il y a néocolonialisme, le système dictatorial. Oui, c'est ici Bango Mayele. L'objet a lancé un message. Aïe ici Bango. Bosangana na Brazzaville. Bosangana na Angola. Makamwana etalinga yi te. Toke ne dialogue. Oui, nakoya. Mais c'est ça le fait na Est. Et côté Kalakosa le ma te betela tata mokondi maboko azo mérité droit. C'est ça un homme, c'est ça un homme. Oh tabana ikoluka yeyo Fati Beto Lorenzo Alongwe Nangola aye en face omani posa ya de l'aider messieurs Zani Kotoyo na Brazzaville Abanaki kozwa mbongo ya bassin ya Congo, forêt équatoriale, réchauffement climatique, mbongo ezobima na monde, au Congo, ezosala ke monde entier et vivre na forêt équatoriale. Mais Sassou azozwa mbongo wana ezokoma ya ye, wali ekebesa azoka mbongo. Fatia ya katikop, okozwa mbongo wana ha. Est-ce que vous avez la forêt équatoriale? Côté Sassou, a commis un problème sérieux, problème à la minerai, et qu'on ne peut pas terre aujourd'hui. Dédé, pétrole et gaz. Où est-ce là-bas, Congo, Manamoine? Oh yes, Fotak. Fatia Lobi, au Kojoyango, te, Kabola 50-50. Non, moni problème. Oh, bah, catholique, bah, télémi. Bah, lobi, non. Tshisekedi, à côté de ça, la beauté. N'a pas que Moussengo. Bah, bah, n'a pas que bah, pétrole. Bah, mbongo, nyoso. Mais le comme il a tout, on a biso. Tshisekedi a récupéré, bah, mbongo, wana. Ah. Ouais, bah, quitte. Moussala, na yonga, nganzambe. Sambela, pona, fatibe, béton. Makambu ya mboka ba ressources ya mboka etali nganga nzambe moko te ya kaisala pesa na kaisala asiko na lingina kota na makambu. Est-ce que pasteur Moïse azao pasteur azao parce que mwana mboka Cédric na lingina pesa président Tshisekedi
verset biblique moko même bapasteur oyo baza entouré na ye bapesaka ye yango te baboyaka kotangela ye soki batangeli ye Tshisekedi akochange makambo pasteur azawa soki pasteur azawa azwa bible ulobi bible etikali na ndako bino bato boolanda ngai soit verset biblique fungola na Ecclésiaste na Ézéchiel fungola na Ézéchiel 28 verset 13 elobi nini etali créature nzambe ndenge akreaki Satan acréa Satan na bamatière premier nyonso azwa diamant azwa or azwa colbert azwa coltan azwa lithium azwa germanium asangisi acréé Satan ne babengaki ye ange de la lumière ange le plus beau de tous les anges mais mukolo moko nzambe alingaki Satan makasi mais tango Satan ayaki koluka kosimba divinité ya nzambe divinité eza nini eza bonzambe eza pouvoir kiti ya nzambe Satan alingaki asimba yango lelo les entourages ya mokonzi ya mboka bakomi kosimba bakomi koluka basimba kiti ya Fati balingi basimba pouvoir na ye Fati akweya bango basepela Fati jour yango oyo Satan mekaki nzambe abeta ye Satan kita awa na se eske banda kita azonga lola merci na bapaster parce que batangi pasteur oyoki koya kotangela bango eske ezali mwana mboka alobaka makambo eza verité mwana mboka mosali na nzambe ya otangela Fati beto oyebisa mbongo verse oyo IDPS viva awa na IDPS toza na baespèce nyonso toza na baprofete toza mpe na bapaster toza mpe na bapoliticien eza bote nous sommes les politiciens toza awa na bakanga baza na bachef coutumier baza awa mwana mboka tangela nano bango tangela mbongo Ézéchiel 28:13 tu étais en Éden le jardin de Dieu tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses des sardoines des topazes des diamants des scarboucles d'émeraudes et d'or des tambourins et des flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Merci pasteur. Biloko wana nyonso esalemaki jour oyo ye akreaki ye eza boye te nzambe mokeli asala batu me ntango asali bato oyo asalaki amoni ke bato bakomi kobalukela asala nini abetaki bango misusu asali nini abomaki bango eske Tshisekedi asala batu natuni bino Tshisekedi asala batu oki empeshe ke abeta abengana aboma etali ye bokonza mboka verset biblique yango wana nalobaka yango atuta soki omoni mwana azosakana na libele ya mama mais soki omoni akiti po asimba ya papa esengaka ifo azwa egoro eza boye te entourage ya mokonzi ya mboka ifo kotala yango malamu ezosala mosala malamu te malgré moi mwana mboka koti na situation sécuritaire parce que tozoyoka bango bazoloba bilobaloba est-ce que yo oyebi kokontrole basindita signe zodiac yo vandaki awa Tshisekedi abunda ntango toyebisaki bino Tshisekedi azoprépare bitumba na 9 pays voisins yo moni code oyo bapesa biso code ya plus 240
lobele le côté. Ils ont représenté qu'on a bitumba dans 9 pays voisins. Chose 2 plus 4, ça dit combien? 6. 6 plus 3, ça dit combien? 9. Donc on a combien de pays frontaliers? 9 pays. Plus on a l'icolo, il y a l'Iboso. Et ça plus communauté internationale. Bango anane bango bango na est. Le général, chef d'état-major, Gilles Banza, lobby après cette inscription. Et pas le général Pacifique Massous, où ils ont géré 3e zone de défense. Alors, bien, bango boye, di kambo ya cessé le feu, et talibiso, te. Et ça la ba drone, et ça la ba hélico de guerre, et ça la ba sukhoi. To somba ki yango po ça la musala na yango. Ko bomba yango te. Tshisekedi kokufa lokola Kadhafi te. Amobali. Mutu Nzambi. Yehoshua. Yehowa. Nengana ebisa kabilo. Lelo ne bokoya ko découvrir même pas Jean-Pierre Bemba Kombo. Lobi bitumbe katisi. Centrafrique abimisi pe ma bibitumba. Nenga tolo babwe na province no ubangi kuna bitumba pe ba. Tokokota wana. Le général Pacifique Massous a lancé à l'Obi Boye. Ce n'est pas de retrait. Tout ça la offensive. Pour na Kolanda bango nyoso. Nde moniteur moye lancé message wana. Mokonza mboka aboyi cessez le feu. Lorenzo alongwe nangola akatisi na Brazzaville. Basololi na le vieux Sassou, le vieux Zalou. Oh Kutu Tshisekedi asatiela déjà le système Rosoboro. À partir ya Maluku a déstabiliser Congo Brazzaville mobimba. Ezala deni akimi na Oando, na Oyo, na Pointe Noire, na Dolizine, na Infondo, nyonso ekozwaye. Akamweza koinda na mita oyo. Ozo mona ba Rwandais, batelemi, bagare, OTAN, batelemi, pona koluka moye bakweisa, Est de la République, mais Tshisekedi, Maman Nesemoka ndenge na yebisa kabino a contourné bango nyonso pe bakotika la kolonga te ndenge na zo yebisa bino sikoyo lobby na 19h à 21h juste tomoni retrait stratégique yaba M23 Alliance Fleuve Congo RDF armée à Rwanda basali retrait stratégique o balongwe na ba chefferie oyo soit ba village oyo ya Kalembe Iula Kasunga Kasiru et Boalanda lobi basali retrait stratégique balongwe ba abandonné ba localité oyo objectif na bango ba renforcer ba M23 oyo balongwe basali retraité ke balongwa libela bakende mais basali retrait ba changer direction pour que ba renforcer armée na bango na ba soda na bango oyo basana axe ya Sake axe ya Sake na axe ya Rubaya na ya Niragongo na ya Masisi ba renforcer bango pour que bamboka wana natangi ba espace wana banatangi ekweya ezonga na maboko na bango parce que bayeko comprendre sikoyo ke bitumba ye makasi lokola bitumba ye makasi ezosenga sikoyo bazala esika moko pour que babunda te
Deuxième axe, oyo bazalaki na côté ya Walikale, les environs ya bamboka wana, bango nyonso bakimi baye na Alimbongo, les environs ya Alimbongo, ya Mambasa, pour que bitumba ya ngambo wana bazala focaliser, ba réussir du côté wana pour que babima vers Butembo nani. M23 a sali lobi Mama Nere. Après avoir Monisco, ko grimace biso kokosa biso ote ba américain ba yeba poser ba arme ya ba missile sol-air na niveau ya Gisenyi bo matisa ba hélicoptère te ba kopanza yango nzoka ne lukuta munene Tshisekedi alobi nyoshe mata lobi ba matisi drone o mata kilobi FRDC ba panji yango nyonso ekwei ndi omoni sikoyo M23 tango frappe eleki makasi bakomi kokota kobatama kozwa population lokola bouclier na bango babanda kobatama après avoir lobi ba 19h21 ndenge bakotaki yoka sikoyo retombe ya lelo toloba ou bien toloba te awa bitumba eza na Masisi na Nyiragongo ndenge tosola na bino sikoyo moto amaseki te opesi mwozwi nazo préciser awa bakoti na parc bapousse bango bakoti na parc national ya Virunga M23 koti na parc ya Virunga FRDC bazoluka siko manière o bakolanda bango parce que toza na bajeng toza na basoda o babundaka combat à jungle combat jungle cela veut dire soki ennemi akoti ndenge toza yo population okokufa te bazoboma kaka banguna ndenge tozo considérer banyama ndenge moko na bato lokola bakimi na parc national biso pe tozo utiliser baengro bakota kuna pour que babunda komanja ya maboko na maboko o bakufaka te baekufakable nayebisaka bino il y aura un moment oyo baesprit ya bagrand esprit nyonso oyo bakufa na Congo bakotelema mpona kobundela mboka na bango eza boye te awa deja basoda ngo mikuse babimi na forme ya bawazalendo waza okozela basoda mikuse okomona bango te le même esprit wana nde balati na nzoto ya bawazalendo il faut nayebisaka bino clair awa plusieurs fronts signalés à Mouchek et Karuba awa bazokima babasundeli bamboko bato bango bazolika bakende na position na bango oyo eza na Kangono Lukala Imire et Mufonzi na ba position oyo ya FRDC parce que bitumba eza siko na mita oyo na Mushaki na territoire ya Masisi Mushaki bitumba eza na Karumba objectif na bango eza nini baya ba récupérer position na bango ba position bino boyoka bazowerela eza ba position moko stratégique oyo eza na ba minere Rwanda abundaka place minere eza te soki oyoki place wana baobomana seke ba matière eza wana eza matière ya zolo te poko kokanisa yanga baobundela zolo te bazobundela ba matière premier awa na position ya Kangono RDC eza na yango nde omoni bazoluka bakota wana na position Lukala RDC eza na position ya Imire RDC eza et puis na position ya Mufunzi RDC azo maintenir mais bitumbeza ba renforcer ba ya wana depuis lobi na agglomération ya Sake
bitumba ezalaki makasi oyoki quelques sites ya ba mafie bazoloba o sake tombe wapi d'ailleurs tika na yebisa bino armée ya Sadek baza pe na sake siko sake soke tombe ezala armée ya Sadek bakosala nini baokimi bitumba ezalaki les environs ya sake kokweya te omoni Willy Ngoma ndenge na yebisaki bino le samedi ke Willy Ngoma azomonana te lobi asali déclaration ya kolela Willy aleli asengi na Tshisekedi bayokela bango mawa bakende na processus ya dialogue. Quel dialogue? Olingaki bitumba bunda balobi Tshisekedi eza na motema ya mawa te lelo ne bayeko comprendre ke Tshisekedi ana motema ya mawa te tanga bandaki kolela bino M23 bo se retirer bango bayokaki te Tshisekedi abimaki yuma lelo Tshisekedi atelemi azolo balobi non il faut lokola bino bolingi bitumba to bunda kaka mabe na yesa wapi awa selandi awa ndenge nazoyebisa bino bitumba eza makasi na cité minier ya Rubaya torekiperaki deja ba montagne oyo eza na environ ya Rubaya depuis lobi dimanche bitumba ekotaki na cité bitumba ya makasi opesi mwazwi lokola tisiko FARDC apesi nano résultat fiable te parce que FARDC azolinga ke soki asirisi nde annoncé ke tozwi contrôle ya Rubaya mobimba mais ndenge nazoyebisa bino Rubaya eza en feu bango moko bazoyeba lisusu eloko oyo bakoki kosala te Paul Kagame aleli Paul Kagame asengi na Tshisekedi balanda procédure et asengi na communauté internationale bayebisa toujours Tshisekedi ayokela bango mawa batika kobunda balandela nano ba étape mosusu pour que kimia ezala awa ndenge nazoyebisa bino Paul Kagame alali alamuki akomi koluka kimia ote kimia ezala olukaki kimia lelo nde eluki kimia awa na 3 axe ya Ngungu na agglomération ya Ngungu bitumba eza makasi na Rushonga na Karuba bitumba eza makasi RDF M23 bakufi en désordre oyo bino bozoyoka frappe moko frappe chirurgicale oyo ozoyoka ke M23 akotikalaka mpe kobosana bamiracle wana te lelo ndenge nazoyebisa bino M23 tobelelaki awa nalongwe na est de la République parce que kuna situation eza toujours likolo eboyebaka ke guerre oyo suka biso nde tokolonga yango avant nalongwa na est de la République boyeba ke na territoire ya Lubero bitumba ezongi lisusu makasi parce que FARDC afungoli mpe front ya kote wana alimbongo akende vers Kanyabayonga arekipere bamboka wana nyonso kuna bitumba ezongi ozoyoka ke ba M23 bazokufa France asengi na tata mokonzi ya ekolo mpe asengi abimisa bamercenaire français bamercenaire blanc biso toza na bamercenaire te biso toza na bakochi joka nde bakochi wana bayebi kopilone bandeko bati mpona bazopilone avec précision talaka kochi mwana mboka longo na este mwana mboka koti na Grand Équateur
précisément la province Yano Ubangi, chez Jean-Pierre Bemba Gombo. Mabe Eye, pour ça il y a la communauté internationale. Batia RDC na eto. Babundisaye na est, ouest, nord, na sud. Après avoir est, Tomonaki ouest, Bamobondo Babimi. Après Mobondo, Tokeisiko na fond nord. Otobengi ya Grand Équateur. Kuna makambo ezoinda, sekoinda. Soki tokeina sud, bino moko bozoyeba l'essentiel, oezoleka na espace ya Grand Katanga. C'est que Balingi, Batia Biso na 4 points cardinaux, Nyoso Esala Nabitumba. Nenge Tozolo Baboy, Centrafrique, Archange, le président centrafricain, Azana Bassimi Bale, Moko ya centrafricain, o Mususu ya Rwandais. Mais o ya Rwandais Zouana. Attendez si bande konaye. Et puis Nasuka, entre Betu na Bangi. Bazwa espace. Oyo ba Belgian, ba M23, ba Rwandais, bazwa bango wana batie. Sikoyo objectif na bango ezani. Batalaka no Ubangi. Bazotala Zongo, bazotala Gemena, Karawa, Libenge, tout console. Soki bazwini nywana, okoyoka kune pelimoto, bagoko matina mbandaka, bayeba le bayanzela mai, sufa mandenge, Bemba banako ya, sufa mandenge, enyela yaki. Siko balingi bazongisa, système wana. Ndena zongisa bino afdel, ayape na nzela wana. Lelo siko ndenge toolo baboyi. Mwa nungu banaki na Centrafrique. Toyoko sutuka. Nano Ubangi. Précisément la territoire. Ya Bosobolo. Ya Bosobolo. Ba Centrafrique. Batoni ebele. Bakatisi. Nano Ubangi. Chez Jean-Pierre Bemba Gombo. Voyez bien. Jean-Pierre Bemba Gombo. Bakangela ye na ce pays. Na massacre. Le kakawapi na Centrafrique. Siko ba Centrafrique. Basangani na ba M23. Bakatisi na Zongo. Karawa. Lubenge. Baye siko na territoire. Baye ko siéger. Na territoire ya Bosobolo. Awa population. Babele lipe baleli mama. Basengi na gouvernement central. Atala likambo. Bazwa précaution avant bati pona ba fungola guerre, avant bati pona ba fungola feu, batala précaution. Omoni Brazzaville, omoni nani Centrafrique, tosa na rivière Ubangi. Na Ubangi biso soki olongwe na Kinshasa, ozo kende Ubangi okoti, biso na main droite eza RDC, na main gauche eza Congo Brazza. Ekoti Ubangi. Bango na mpanje na bango. Bazalaka na 5 mètres. Le reste ya fleuve wana nyonso ya rivière wana eza ya biso. Parce que Esaïe 18 eza prophétie ya biso. Fleuve Congo eza ya biso. Na ndengo moni saswa sawana. Soki to tomboki aza na 5 mètres. Masu ekotele maboete. Ifacha yango boye. Mais lelo il faut mutu nyonso conscience ezonga. Toba ke fleuve tozanango, fleuve nyonso eza ya biso. Péché, bango bana 5 mètres. Mais comment est-il possible? Entre ceux qui otiki un fondo, vers Congo Brazzaville. Ozu un fondo, file ya muneno okuta kuna. Eza betu. Betu eza proche ya frontière entre Brazzaville na Centrafrique. Cela veut dire, eza pe na nzela makolo. Oyo kolongwa na Centrafrique, ekoti wapi na betu. Mais toye komona ke na betu wana olieke ba Centrafricain bakima balongwa na Centrafrique baya na Zongo baya na betu bango ba préféré bakatisa ba nager bakatisa Zongo
zongo baya kemena karawa Libengue. Mais na 2022 boyokaka na lobaka ngo awa ba Centrafricain bazwaka drapeau na bango bakatisi na Libengue baye kotelemisa yango tobelela balongola ngo mbangu mais bazongeli les mêmes cabanes baye sikoyo bakota mais likambo wana tokotikala koyonga yango te. Jean-Pierre Bemba Gombo botelema soki population wana babandi massacre soki babandi ba massacre ekosala ke biso na bango tobomana pour que tobomana te ezosenga ke Congolais nyonso azwa précaution eza boye te bandeko makambo na bango etali bango biso toza awa yo Congolais oyo oza gardien du temple se concentrer awa mpona kozwa information du jour eza boye te makambo ezoleka kuna wana etali bango biso toza na bango awa toye lisusu na oueste ya mboka nde toye kokomprendre ke mobondo ebandaki kofuni na Hippolyte Kanambe Kasembelele nde omoni Faci Beton aye alance mais eloko nga na koyebisa bino basinyale ngai a partir ya Mikau na Mikau bokonzi ya mboka boyoka na niveau ya Mikau eza na insécurité moko oyo bakomi kosala na tongo kobanda 5 heures tu 10 heures insécurité eza te parce que bayebi ke bato bazoleka eyo nyonso soki ekomi de 12 heures ti 15 heures insécurité ya makasi oyo ezoleka kuna insécurité ya makasi oyo ezoleka kuna tozosenga na gouvernement batala likambo ya kuna